Voilà mes amis de WhatsApp, na pesi bino nyonso tumbo te na kombo na Yesu. Ka ndenge tolobaka aimer, liker et partager et osala biso bien makasi mingi koleka. Tozongi lisusu lelo na ba émission na biso ya ndeko na biso Makoso ndenge ba Congolais ba pesaki eti le 30 juin. Ale le 30 juin wana pe na moni ye moko pe tusu aleki alobi ndene prometaki bino no baike na kozonga lisusu pona koya kolakisa bino poto yeba makambo nini oyo eza ko se passer kuna na kati na bango. Ngana bino tozokende kaka malembe ndenge toloba kaka ke chaîne na biso yangwana ya mes amis de WhatsApp mutu nyonso tu oya yebi aza na WhatsApp ezala ye ezala bana na ye ezala bandeko ezala banani en tout cas kobosana te o abonné na kati na chaîne na biso ya mes amis de WhatsApp. Ka ndenge na tiela kabino nzembo nango nasi bino sotu boyoka kabolanda kamel lelo na ocha nzembo wana te po naza na temps mingi vraiment te nazo chaka kaba nini ndenge na prometaki bino likambo ya Makoso na yese bino ke na kozonga po na kopesa bino deuxième partie to suite ya le 30 juin ndenge ba pesaki comme esili ngape na ye nangoti na yeka kana la kisabino po biso ngai na bino tolanda toyeba eloko nini oyo ndeko na biso Makoso alobi. Donc, merci beaucoup, Tolanda Bissonio Sotou. Le peuple le plus méchant sur les réseaux sociaux, c'est les Congolais. Principalement de Kinshasa. Les parents de Fali Ipupa, de Kofi Olomide, là, ils sont les plus méchants sur les réseaux sociaux. Petit amusement, on était en train de faire pour savoir, entre les femmes de l'Afrique centrale, toi, Makoso, tu préfères lesquelles? Dès que j'ai dit je préfère les Camerounaises, voilà des dessins qui sont allés fabriquer. Pour mettre ça sur moi. On peut faire ça. Je suis papa des gens. Je suis un père de famille. Voilà. Regardez les pour dents. Comprendre l'histoire ici qui est bandaki. Regardez mes dents là. Regardez les sourcils là. Mais regardez même vous êtes méchant un Congolais. Ça là, ça va me suivre. Ça va me suivre. Vous avez fait ça là, à cause de ça là. Tous les enfants, quand ils me voient maintenant, ils fuient. Ils ont peur. Pourquoi vous faites ça les Congolais? Pourquoi vous faites ça? Nayo. Masoko. Pourquoi vous faites ça? Ah, les Congolais, ils sont méchants, hein? Je vous donne un conseil, mes frères. Sur les réseaux sociaux, ne plaisantez jamais avec les Congolais. Les games qu'on fait avec les Camerounais, on s'amuse entre nous. On connaît le game. Mais les Congolais, évitez-les. Tu rentres là-bas. Toute la vengeance qu'ils devaient mettre sur les sorciers de Goma. Le M23, ils vont rassembler toute cette colère pour te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Correctement, éviter les Congolais. C'est le peuple champion d'Afrique de la pression. Ils ont même créé des départements. Département du pardon, département de la pression, département de la continuité, département du 30 juin, département du Nord. Évitez-les. Je me suis amusé. Voilà la photo qui sont allés faire les Congolais. Pourquoi vous faites ça? Vous ne savez pas que je suis moi aussi un père de famille? Nape ça, yo, nape ça. Eh, ya solo. Voilà. Nasir, Bolande Sika, Likambu, et Bandaki. Poto Bandaki ko luka yango na yeba, au juste, problème ezalaki nini net. Toyebi sikoyo, problème Sika, et utaki. Donc, ye, basimbisi eka katushi, ya pamba lokwa, basimbisi mutambe. Donc makambo eza ndenge toke lisusu kote ya minu wana pona la kisabino bomona likambo ya zokolela lobiki aza pe papa ya bana. Alors na bandeko na biso ba Congolais il faut ko zala pe na moi limite ya makambo koyebaka ke mutu aza ye mokote mutu aza na ba famille na ye mutu pe azana bandeko na ye basi mibali ope bakoki kolanda yango nala kisabino likambu ya minu oyo ye alobeli wana tolanda biso nyonso tu yango yawa. J'ai décidé de quitter les réseaux sociaux à cause des Congolais. Les Congolais ne sont pas bien. Les Congolais sont méchants. Les Congolais, toute la haine, la rancune qu'ils avaient comme le M23, ils ont mis ça sur moi. Voilà. Bozela bomona mino yango peut-être la mso bomona ki yango bien te mino yango yo. Bomoni yango ya silikeli.
Voilà. Ngana bino tozo kende kaka malembe ndenge tozo koloba kaka ke aimer, liker et partager et kosala biso bien makasi mingi koleka po esunga biso misala tozo sala ekende liboso to tambola biso nyonso tu elongo. Yangwana. Donc tozo kende sikona oyo ya suka oyo aye kolobela biso tokolanda lisusu biso nyonso tu na ndenge aye liboso ko s'excuser na makambo nyonso tu oyo alobi wana selo ye ezali ngai te makambo na ye moko tolanda biso nyonso tu na bokebi nyonso ngai na bino yango wana tozokende loboko pasi me toza na choix te. Pendant plusieurs années, plusieurs Africains pensaient que les Congolais était un peuple qui ne pensait qu'à danser, à se débrouiller. Bolanda très bien makambo lobi awa. Esika na sepeli nango. Était un peuple sans honneur. Était un peuple fainéant. Tous les femmes. Je m'excuse. Voilà, tozongi lisusu, fone kotaki, je m'excuse. Qui ne pensait qu'à danser, à se dépigmenter la peau. Bolanda bien. Sans intelligence. Kocha choko. Bakanite kipso toza bongo. Sans honneur. Il était un peu fainéant. Tous les femmes avaient une seule tendance, que le scandale. J'aimerais vous dire deux choses. Tout ce que Dieu fait est bon. L'histoire entre le Cameroun et le Congo. Voilà. Nasi biso nyonso tozo continuer toujours na kolanda yango. Esala biso ka elengi te. Bongo te azo pesa alobi ke bango bakanisaki ke ba Congolais bakufelaka na kotia ba produit na nzoto kotela kobina ba de miziki kindumba kolia ba makambo ya désordre bakanite ke toza mayele te mais à partir ya eloko oyo aye ko comprendre ke ba Congolais baza mayele makasi koleka en plus lisusu na ba dessin oyo ndenge bake ko dessiner ye na ndenge bazui bango donc à comprendre que ba Congolais baza mayele makasi to continuer na biso. Nous a permis de comprendre trois vérités. Numéro 1, les Congolais sont très intelligents, très discrets. Numéro 2, les Congolais sont drapeau na biso hein. Clair, parce que dans les différents challenges on a pu le mesurer à moins qu'on soit véritablement aveugle. Et numéro 3, c'est un peu patriote. Le Congolais peut mourir pour sa patrie. C'est un peuple qui garde une dignité au niveau de sa langue nationale, le lingala, que j'ai décidé d'apprendre. Parce que j'estime qu'à 45 ans, je dois au moins apprendre une langue africaine. Et pour moi, une langue qui est parlée par plus de 200 millions de personnes. Quand on prend le Congo 1, le Congo 2 et plusieurs autres, je veux apprendre cette langue. Je vais acheter une maison au niveau de Kinshasa. Je veux connaître ce pays dans sa profondeur. Voilà. Dans son identité. Voilà. Je veux être un ambassadeur, parler des beaux endroits, des bonnes actions qu'il y a dans ce pays. Parce que j'ai compris finalement que la mauvaise communication et le manque de communication amène certaines personnes à avoir des images et des pensées arrêtées sur un peuple. J'ai découvert que le peuple du Congo est un peuple qui peut te châtier, qui peut se bagarrer, mais qui est un peuple épris de pardon. Sinon, vous ne pourrez pas comprendre comment ce peuple, qui a les plus nombreuses frontières, on peut accepter tout le monde. On peut partager avec tout le monde, mais qui en retour ont toujours été victimes d'ingratitude, de méchanceté. Quand vous voyez ce qui se passe à l'est du Congo, à Goma, c'est la générosité du Congolais, sa capacité de pouvoir accueillir ceux qui sont dans les difficultés, qui ont mis aujourd'hui le Congolais. Est-ce un défaut? Non. C'est une véritable, je peux le dire, qualité. La République démocratique du Christ. J'aimerais dire aux Congolais, le jour de leur indépendance, Boyoki, alobi eloko mona sepeli nango wana, alobi DRC,
nde tobengaka Democratic Republic of Congo. Il a changé Congo wana na Christ. Il faut akende asomba ndako kuna alinga yeba ba Congolais baza banani parce que ye na mutu na ye ayeba kaka ndenge batu balobaka menzoka eza bongo te eloko elekele yango na soki kutu mutu ya libanda azolinga yeba bongo ebongo siko biso moko patriotisme eloko tozoluka eloko tozosenga alors côté wana pe na betelaka ba Congolais maboko yango oyo nasi bozoyoka na betelaka biso tolo parce que ata toyoka na kate mokomona soki mutu akufi surtout na diaspora modelo komona ba Congolais okondima te cotisation ba Congolais bakotia okondima te même ata likambo ya marche malgré tozangi ba défaut na biso te eza normal po mutu na vie na mokili fo mutu azala pe ya ye na ba défaut na ba erreur na ye soki eza te wana nde ezalaka mabe okokoma Yesu to kotoko remplacer Yesu te ba délire na biso ezalaka ya kanisaki ke biso toza batu tout le temps de délire sans réfléchir donc erreur yango na balobi ke l'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse. Komona mutu boyete. Komona mutu boyete. Pour approcher ennemi na yo, il faut vanda na ye. Olia na yo mela na ye ndoko yeba ye soki azandenge nini. Yango na batu bajijaka biso na musika pona nu bavandi na biso te. Congolais côté wana alingaka bozoba te pona kotalisa bino tala mutu akoti vraiment akotisi courant basinga atie na kati ya mai apelisi ampoule bato abongo eza kaka ndeke po toza na bato oyo soi-disant bango balobaki batanga soki vraiment tozalaki na bato ba modèle oyo vraiment ke ya côté ya science côté ya technologie baza makasi mais tosalaka makambo ebele na Congo na parce que Congolais nyonso aza na identité eloko mona kati na eto continuer. Nous nous sommes beaucoup taquinés, nous nous sommes beaucoup parlé. Et sans vous en rendre compte, vous avez créé un nouveau personnage. Vous avez créé un nouveau fan. J'ai toujours été le premier défenseur de Fally Ipupa, des icônes de la musique congolaise. Parce que j'estime aujourd'hui, de façon très convaincue, que le peuple qui adore Dieu d'une manière profonde en Afrique de l'Ouest, c'est le Congo. Quand le Congolais se met à adorer Dieu, quand vous écoutez des hommes tels que le pasteur Moïse Mbiye, vous savez, vous avez l'impression que quand Dieu criait l'adoration, il appelait les Congolais en tant que conseillers. Un peuple exceptionnel. J'aimerais vous dire une chose, et je prie Dieu que ce message aille loin. Beaucoup de personnes vous minimisent. Mais vous êtes un peu béni par Dieu. Je suis convaincu que si on veut retrouver Israël au niveau de l'Afrique, les regards doivent se porter au niveau du Congo. J'en ai la ferme conviction. Et quand je parle, je sens comme un feu qui brûle dans mon cœur. Vous êtes Congolais. Vous êtes une fierté. Vous êtes une nation. Et vous êtes une bénédiction. Bonne fête d'indépendance. Merci de m'avoir pris comme un frère. À compter de ce jour, je fais partie du département de la promotion du Congo. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse les Congolais. Je vous remercie. Je répète encore mon engagement. Les 5000 Congolais qui vont m'écrire sur mon WhatsApp en disant « Général, je veux mon cadeau », je vous envoie 2 surprises. Et pour vous qui êtes au niveau de la France, vous aurez une 3e surprise. Mon WhatsApp est le 00337 65 28 15 01. Je réponds le 00337 65 28 15 01. Tous ceux qui verront cette vidéo, qui la partageront et qui mettront simplement un like, que Dieu, créateur du ciel et de la terre, vous bénisse. Merci au Congo. Merci à l'Afrique. Patrice Lumumba, honneur et hommage à toi. Ainsi a parlé le général Camille Makosso à Tangana, Diallo Lumumba. Force à vous.
Voilà. Alobi ke ceux qui baluki vraiment na kati ya Israël. En tout cas, on a vraiment que peuple congolais a vraiment le vrai Israélien. Donc, esali malamu mingi mutu acha musapi na kati ya moto a sentir pe ayoka. Po bango bazoka ntake congolais ndenga vandi wana azana ikaka mutu ba blague mutu anini boye. Alobi tangu Nzambe asalaki mokili côté adoration azwaki vraiment secrétaire na ye achaki ba congolais ya RDC abisoko tali ndenge to yembaka ndenge to adoraka Nzambe. Alobi non epusaka ye na ko bondela ye pelongo. Alors esalinga yi bien makasi mingi koleka kolakisa batu ke kokende liboso eza kokoma te. Eza kokoma te. Vanda na batu oyeba bango, oyeba ba capacité na bango avant o juger bango. Tozo kentine na eloko mususu ya sukanga na bino na ye. Je m'excuse mes amis de WhatsApp. Nasi ngana bino tokomo koma na suka na biso. Tolandi biso nyoso tu. Soki eza na ba injure moko eza wana. En tout cas, je m'excuse. Na komeka ko kata babiloko mususu. Po eza ba video tozo zoa, tozo landa. Yangwana. La fille oyo pe toza na ye. Ye pe lisusu batindi ye akota. Aboyi na ye ko kota parce que alobi ke est-ce que bozui exemple ya makoso te tolanda pe la fille to yokaye. Je vous jure que il n'y a pas plus mauvais que les abonnés. Tes haters au moins, tu sais qu'ils te haïssent, ils ne t'aiment pas. Ça déjà c'est clair quoi. Moi je me lève ce matin, le premier message que je reçois en PV c'est Josie. Tu ne vois pas l'histoire qui se passe entre les Congolais et les Sénégalais. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Ma bouche qui coule là. Tu veux que je mette ça dans l'histoire des Congolais? Je n'ai pas le cardio des Congolais. Hein. De toute façon, les Congolais m'ont bien mal ici sur cette histoire de Gémi. Moi, de mettre ma baisse-gueule dans l'histoire des Congolais. Pardon. Pardonnez. Vous voulez me mettre dans quoi? Vous voulez me mettre dans quoi? Le général Makosso, même qui est le général dans toute sa généralitude, il a dû s'excuser, demander pardon aux Congolais. Il a signé forfait. Et puis moi, Josie, avec ma bouche qui coule, de partir mettre ma bouche dans l'histoire des Congolais. Je n'ai pas le cardio des Congolais, maman. Au moins, avec mes frères ivoiriens, ce sont mes frères. On peut se chamailler, on peut s'entêter, on peut s'insulter. On les se retrouver devant là-bas. Je n'ai pas le cardio des Congolais. Hein. Ce sont les Congolaises les plus belles. Ce sont les Sénégalaises les plus belles. Pardonnez. Déposez-moi ici. Pardon. Pardon. Alors, aimez, likez et partagez. Bobo sanate na koche la biso linzaka donc ko abonner na chaîne na biso e kosala biso malamu mingi koleka ka ndenge tolobaka Nzambe apambola bino na ina lakisa bino eloko moko na suka po chaque fois so totindi ba émission na biso na ba WhatsApp na ba groupe na biso ya WhatsApp bato baozala na problème makasi ya kokota vraiment na kati ya chaîne kolanda yango. Awa toza boye nasi bozomona chaîne na biso yango yo ya mes amis de WhatsApp toute kosala signature ya Fachi na Madame Wagner. Donc soki totindi boye na WhatsApp batinde lu eloko boye eloko nino kokosala okoti kaka awa kofina likolo awa te kofina awa te bandeko na ngai bofinaka awa te oye vraiment okiti na se ofini place oyo. Soko fini awa yango yo ememi biso na kati ya chaîne na biso oyo ke émission toute kosala lobi pe okiti lisu